militaire ougandais na militaire rwandais bakoti na 12 camions ya minene na militaire. Olingi Koeba Information Politique et RDC, Landa Vision Plus TV. Vous voulez être branché sur l'information politique en RDC, Vision Plus TV est là pour vous. Suivez Vision Plus TV. La vérité, elle est nue, elle est brute. Landa Vision Plus TV. La bombe et la ramaille pour vérité. Mon ami appelle. Mesdames et messieurs, Bozo Landabiso partout na mokili, monde entier, na visionplustv.com, site OESO permettre à Binobozo la dernières actualités à République démocratique du Congo et en même temps aussi à Diaspora. Les deux ali focus monnaie netorosa la bongo na mona mboka boketu ya yambo, combattant résistant, au balobara toujours bongo, au bolobelara toujours pour mboka, au azali bongo na mboka ya bapaya, pour na makambo oyo biso nyonso toyebi, na yene tokomeka ko sembo la question mosusu oyo biso na yeto kominga ko sala entretien moko ezala bénéfique pour na biso ba congolais en même temps na ngonga oyo Congo ezali ko passer na période moko oyo ezali vraiment crucial na rokel bon na téléphone. Bonjour mon mboka boketu ya yambo. Bonjour de Konangai Raphaël, je suis pas vraiment au Lungu habituellement. Allô? Jésus-Christ, RDC roi ya Congo, mabele ya Congo ezali ya Papa Kimbangu, notre prophète, mabele ya Congo ezali ya Lumbumba, mabele ya Congo ezali ya Lemoloto, ya Fidel Bazana, les diasporas les plus courageux, Arma Tungulu, Mamadou Ndala, 428 morts na Maluku, na momo na zolo banobwe, bato baza kokufa na Kasai lokola banjinji, bato baza kokufa na Butembo Beni, na Kisasa kutukoloba te, bakomini nyonso ekoma matanga, Kongole tokufaka nano ndenge wana te, bato baza kokufa okalisa kolera moko eza na ville ya Kisasa, ube inondation moko esalemi ya munene, érosion ebukani, bato baza kokufa, l'air est grave de Konangai Raphaël, l'air est grave, yango na bengaki yo, parce que moni mosala ozosala, kotambola na butu, kolakisa biso ndenge ba inondation ya mboka, ville ya Kisasa ezosala, poto solano makambo eza koleka na mboka na biso na mabelo nzambe apesaki biso ya motuya. Alors mwana mboka boketu ya yambo to banda d'abord na question ezali actualité lelo église catholique ezali kobenga pour la deuxième fois toroye babongo ezali réouverture ya première fois zaka lors ya réouverture ya nani ya le Coma Assemblée nationale les 16 février 1998 ou encore 1992. L'Église catholique est bengi sous population et marché pour faire respecter l'accord à Saint-Sylvestre et en même temps aussi l'égalité. Il y a loi dans la République démocratique du Congo. Aperçu ne recuse à la nini moi na mboka boketu ya yambo. Ndeko nangai ndeko Raphaël omoni ba église wana suna zone na Bible soko moni basali tout ya Nzambe ba David babunda contre justice même moko Jésus-Christ abuka biloko na église ba Daniel babunda Abraham babunda de Konangai ba mama Esther babunda ba Jérémie babunda Moïse abunda contre Moïse aboma kute égyptien de Konangai pour égyptien aboma ki israélien de Konangai makambo zo kala Congo ezali grave complicité moko ya haut niveau bandoki tout ya Congo ya mokili momiba bakosopa na Congo lelo to remercier cardinal Mosengo église catholique tout d'abord avant basango wana balata bazambela bazalaki basango ya brazate ya zambi te bazali bakongolais bazairwa bamoni ke basali tout
koluka ke babimisa occupation na ndenge ya maleme babima bakor na ser sylvestre oyo kulu tete Tshisekedi le président eli atikala ye biso elongo na basenko mais kanambe wana barwandais baya mpona kotia démocratie na Congo te soki nazongi seli yo na mwa nsima ndeko na nga Raphaël baintellectuel congolais soi-disant bato balobaka français na banglais babanda bakoro ya lusaka barwandais barula baintellectuel congolais bake na 1+4 oyo Jean-Pierre Mbemba alobaki jap c'était inacceptable lelo Jean-Pierre Mbemba aza na laye bake na concertation barwandais barule baintellectuel congolais bake na cité oya barule baintellectuel congolais baye na bakor oyo senko oyo bango tu basidaki ke petit wana microbe wana ridi polite kanambe rwandais tuch garde corps ya James Kabare oyo azali tuch oyo azali clandestin ezali grande humiliation komona un clandestin akomi na 1997 a 98 na mboka na biso asali 3 ans yebi mboka te adirige grand pays ndenge ezali grande humiliation, nous sommes humiliés à réussir qu'on exterminer biso na 21e siècle kanambe wana aleki meme Hitler bato ya bomi na Congo ndeko na ngai eleki meme deuxième guerre mondiale yango biso to remercier église catholique to remercier monseigneur Mosengo na ndenge azwi makanisi ke bapoliticien baéchoué ndeko na ngai. Alors, ceux qui ko comparer lelo tomeka ko comparer un peu moi moké moi na mboka bokechu ya yambo église catholique lelo ebengaki na marche mais église église de réveil kenaki ko sambela na kati ya stade jour basangi ba église de réveil ba musulman ba croyant nyonso bato ya ba religion nyonso basanganaki na stade. Qui a milité tout, qui a mené le bon combat entre les deux? Bitumbo papa diangenda basalaki papa diangenda papa kisolokele papa dialungalu bana ya prophète Kimbangu batikala jamais koteka mboka mais simokenga na teki Congo na o mosusu malibu ya protestant azalaka ugandaise malibu wana azalaka ugandaise un étranger aya na mboka na biso bango bakere kosala prière pour soutenir pouvoir ya Pharaon ya Hérode pouvoir à Pilato, pouvoir et imposteur, on a clandestin à Ridi Polite Kanambe, moi Christophe Kanambe. Yango Nzamba a soumis la Bango Masuba, la stade de martyr de Kwangai. Lelo on comparé l'église de Réveil, Makatenza, Walesa, Mukuna, Patrice Mousoko, Mike Kalamai, Pasteur Toms, Moïse Mbie. Bango tu basaba ndoki ya Congo balingi mboka ala te ndeko na ngai badeni lese na kozwa mosusu petoni mamba sikateni bango tu baswaka salaire epa ya Robert wana mugalo yango moni makamba Congo balobaka yango te église catholique ezali eza république de démocratie du Congo ezali église ya solo. Alors, on peut comparer l'église et soutenir mon occupant. L'église catholique est soutenir malheur et à peuple. Les loto qui est na philosophie oyo ya occupation et sali ba discussion et belé entre classe ya ba intellectuel occupation ba tomusu bazali koloba ezali infiltration et puis siko lelo comment s'en débarrasser peut-être de l'occupation. Ndeko na ngai Raphaël Walungu merci mingi ndeko na ngai mboka ezali diriger occuper ndenge France na Belgique ezalaki occuper na Hitler na Allemand lelo oyo na tête ya pays na biso so momoni clé okukuta Aridi Polite Kanambe Ruberwa Moïse Mwarungabu Bisengimana okukuta deyo ya PDG Ofida okukuta Zoé Kanambe bazali batuchi la complicité avec l'intellectuel congolais. Bango moto bakamu kusala accompagnement wana o lelo bazwi yoza na Kisasa o
moto butu mobimba ezala mvula ezala makabezo leka na Congo ozali journaliste oyo ozali déterminé ozomona ndenge makabezo leka na mboka na biso mboka au Congo il n'y a pas d'intellectuels. Ce sont les assassins, les ennemis de la République. Ezali batwana ba France batoka ba mende ba mokolo pombo ba tengo dondo bobe minako ba Cheo Kitundu ba ozuba onani Alexis Tambe Mwamba ba Arimova ozuba ona tu ndekola ngai ba mama mususu ba botaka bana me bana bazaba ndoki ba demo ba vampire lelo ba intellectuel congolais ba échoué lobi ba koloba na biso nini alors moto bateki Congo na biso bandimi ke système wana etika makambo ozomona na France oyo omona na Congo yango ezalaka na France na Belgique mpo makambo wana elongo ife biso diaspora yango tozozela le 31 le premier awa bientôt omona tokobotola bambasade to eza libanda tomokokokudanango na bilili ndeko na ngai ife diaspora ba action nini bato pe ya diaspora besoin entreprendre pour les 31 oyo awa na nzela ya Kinshasa bato ba église catholique ebengi na appel o bato misusu ya opposition comme ba tendance misusu politique ezali ko s'adhérer na kati ya appel ya église catholique action nini diaspora boko mener ce 31 décembre pour aller en connivence na ba congolais awa ndeko na ngai diaspora mboka wana soki ba diaspora te mais déjà né na zolo banon lelo na zolo banon to la action les 30 to la action les 30 les 31 les premiers jusqu'à tokozo ambassade noso surtout biso to vara na Belgique na Bruxelles to so boto la bâtiment administratif tout ya biso yo moko omona ngona ba France 24 na ba TV5 monde makabo biso diaspora to ça diaspora ça toujours à minene diaspora zo bunda. Et surtout, félicitations à la diaspora. Hein. Félicitations à la diaspora parce que donc on a le Bélango devant toute la diaspora. Et ça, selon les sondages Moroku Tozaki officiel déjà et pas Nani Mosu Swabi, diaspora congolais azali ko dépensé milliards de dollars par année. Pour la routine de la bateau. Donc, Ezali n'a pas si mingi, c'est-à-dire le pays vraiment va mal parce que quand la diaspora envoie tout simplement de l'argent pour financer, pour soutenir et en même temps aussi pour permettre aux Congolais de vivre, survivre, c'est-à-dire la souffrance accroît et la souffrance Ezali ko accroître dans le Congo. Mais grande question, il y a Souka Biso Ezali à quoi vidéo au moni, moi n'amboka boketu ya yambo. Vidéo moni otomoni biso nyonso ya mwana mboka Cheo Kitundu lelo okoki omona ngo ndenge nini ezape vidéo ya liboso te o bato ozali ko circuler na kati ya ba réseaux sociaux pour une autorité du pays ndeko na ngana fa pour la personne information tout d'abord na zo bano ba tiezo sali mana diaspora awa bientôt okomona yango deuxième problème yali Kanambe aridi police Kanambe ototina 18 millions de dollars et passe à sous alingi balongola ex-phase nyonso baza na Brazzaville batika bango na bapays mosusu Sassou a reçu kozwa 10 millions de dollars 8 millions de dollars baza kopesa ngo na HR pour la base futa ba ex-phase wana kana baza kubanga ba militaire congolais baza na Brazzaville soki tolongo wana na momo na zokoloba na Walikalia na Wacha bakotona tu ba militaire ougandais na ba militaire rwandais bakoti na 12 camions ya minene na ba militaire ndenge na zako na moment oyo ba jamais baza ko désarmer ba militaire congolais ya FARDC ba oboto na bango minduki bazoboto na bango minduki po bazala na contrôle basi ba minduki te na makambo ekoleka na Congo na zako na moment oyo 12 camions ya Rwanda na Uganda ekoti na bamboko kana zotangela wana ba Masisi ba Walikalia ba Wacha kuna bakoti baza ko déjamais militaire congolais yango tolobi ba policier général Etumba Olenga Tango Fort général Kalume général Kanyama général Kasongo soki bosangani te bobenga na Ruberwa Maurice Barugabu batutu baza na vila Kisasa wana oyo lelo baresir
exterminer biso ba réussir copier mabele ya Congo. Bokoyeba celui qui tout par l'épée périra par l'épée à son tour. Bon beta histoire ya maréchal Mobutu avant la ba grand général ba Baramoto ba Mayele ba général Toka wapi lelo bango. To bino boye na système ya ko exterminer peuple congolais pona bolia kama miet boyeba kibandako tu botongi wana général Olenga. Okokenda nango na cimetière te biloko ya bino tu ekoma ya leta mpe tokobunda mpe tokogane yango tozoba na badiaspora bamobilize bato mpona marche ya le 31 oyo katolike asengi bato babima soki ameki koboma bakongole mbala oyo komona makambo oni ekosala ye nazonga nao na makambo ya pédophilie ya peti oshe okitunu. Olingi Koeba Information, Politique et RDC, Landa, Vision Plus TV. Vous voulez être branché sur l'information politique en RDC, Vision Plus TV est là pour vous. Suivez Vision Plus TV. La vérité, elle est nue, elle est brute. Landa Vision Plus TV. La bombe et la ramaille pour l'unité. Mon